Donc mettre sur le pied et me créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que Binonde Moutubo Salaka 5 minutes avec César Ngadi Nalobaka. Toujours 5 minutes ezali émission moko nulle part ailleurs kakana Clébois Original et puis 5 minutes ezali Nalobaka Ngai Moko. L'émission Moussou César Lelo Oyambi vedette Moko Boye. Personnalité moroboye bato balingaka personnalité bombe vedette wana bakotala na batu na yo nani nga na lobaka ngai moko bato batala ngai do bazotala ngai et puis bazoka makambo na zoloba donc nazali ngai moko donc il faut le faire et puis donc na lobaka toujours tout le monde est d'accord kosuka ka wana na tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Il y a 5 minutes. Donc vraiment, merci une fois de plus. Na fidélité, vous avez 5 minutes avec César Ngadi. Donc vraiment, Nazali Lelo na Sengo ko Zalana Bino devant Bino. Donc Nazo qui imaginez que vous allez et belé na ba poste téléviseur na Bino devant ordinateur na Bino pour Rolanda. 5 minutes avec César Ngadi. Mais avant na banda émission Oyo ya Lelo Boebi. Na salara parfois mise au point par rapport à la précédente émission Nangai. Na lingina Solona Bino, là c'est mettre d'accord avec Bino. César Ngadi Clébois, grand prêtre à Fingaki Martin Fayoulouté. Na Fingaki Martin Fayoulouté. Na lakisi Bino, image Oyo, ezolakisa ba signe clinique Oyo, il y a bipolaire, parano. Ils ont concordé dans Martin Fayou. C'est tout. Si on ne me paye pas, tous dehors. C'est mon argent, l'argent du Congo central, c'est tout. C'est mon argent. J'attends le samedi. Le samedi, je vais venir à la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en Lingala. Mais si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête? Le vent récolte la tempête, c'est tout. Vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Moi, j'ai les moyens. J'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné les zika, ils m'ont donné les abeilles, les nzoï, ils m'ont donné les serpents venimeux. J'ai des moyens terribles. Le commandant il est où le commandant? Le commandant, mon commandant. Voilà, vous êtes là, je vous respecte beaucoup. Je vous respecte. Parce que tenue au lati, l'incol bafo respecte yango. Parce que le kumu yamboka yango wana. OK? Na hier on a eloko moko. Na kozonga epai na ngai futuro. Na kovanda ti beaucoup bon ça. S'il vous plaît monsieur, si je dois dormir ici, je dormirai là. Est-ce que Nasali Mabe? Est-ce que Nasali Mabe? Est-ce que ngai penza fasciste? Est-ce que ngai penza fatiste avec conviction? Yanga nini nakati. IDPS yanga nini nakati. Nana kisibino. Donc, et puis, dans le bac conditionnel, ceux qui correspondent, donc, bateau, bazel, même ba médecin, ba betelinga maboko blabi, mais non. Donc, vraiment, au salaire qui va recherche. Donc, siko yanga nini nakati. Zoro mabie lampangi ya mundu, yanga nini nakati, nchambe nangaye, nchambe. Na lakisi bino siko ngai mabe nini na sa donc bino bozo zilake et comme trop tard muto comme bako la ba plan donc atika la tacle après siko nde bino bolobi ngai na lakisi bino donc j'ai tiré la sonnette d'alarme et puis talibino ngakut nazakuna te donc nazakut kunate donc talibino na lakisi ka bino après bolobake oh César Ngadi alobaki te yangwana vraiment na lingaki na solo la na bino avant nabanda maksolo na ngai donc parce que nga nazalaka donc toujours nazalaka na ambiguïté nazalaka lèche botité donc nalingaka makambutu ezala clair donc sikoyo avant to que une émission na biso na ebisaki bino na prometaki bino que to ko landa en direct ya Clébois Original bomonaki ba funérailles
Il y a Yaya Nabiso, il y a Marie Mwabitumba, ils sont qui en direct. Donc, levé à corps na exposition, et à corps na hôpital le cinquantenaire, hôpital à cinquantenaire, bah tu es belé, bah comme bando quand ça biso to copier RTNC. Tu copier qui RTNC? Et ça qui en direct na ba moyen technique, il y a Kleboa original. Et ça qui te que tu image il y a RTNC, bah tu vas connaître na RTNC, bah mon que ça qui te. Et ça qui Kleboa original. Donc j'en profite de l'occasion pour nous féliciter équipe Mobimba. Oh il y a Kleboa original na Kisasa. Donc vraiment qui est ils allaient coordonner par Gradi Mouya, bon monaki Moussala to salak avec les moyens de bord parce que donc ba mbongo na ne comme belete mais bon monaki qualité ba image na reportage ils allaient qui to zouaki ba image na RTNCT ils allaient ba image na biso to salaki direct donc tout l'exabino comme moi donc extrême moukier autopona qui il y a lobby auto salaki il y a sœur nabiso auto lobby penzaki a pema na boboto donc l'éveil du corps na exposition il y a corps na hôpital cinquantenaire donc restez connectés sur Reclebois original on revient tout de suite. Maladie. En attendant les derniers hommages qui vont être rendus à l'honorable Marie Tumba Mwaba, députée provinciale, directrice générale adjointe de la DGPK, promotrice du complexe scolaire Mwabi, épouse et mère de famille. En attendant, bien sûr, le début des derniers hommages que tous nous allons lui rendre en ces lieux avant son inhumation pour Nécropole. Nous sollicitons et demandons à It's all in nothing. It's all in nothing. Vanifu is à vos titres et qualités. Encore une fois, la ville de Kinshasa est en deuil avec la disparition de Madame Marie Mwabitumba, députée provinciale de la ville de Kinshasa, décédée à Kinshasa le mardi 4 octobre dernier de suite d'une courte maladie. Au nom de la ville de Kinshasa, au nom des familles Mwabi, famille Tumba, Kiama et Kimombi, nous vous remercions de votre présence en ces lieux pour rendre les derniers hommages à Marie Mwabitumba, députée provinciale de la ville de Kinshasa, directrice générale adjointe de la DGPK, promotrice du complexe scolaire Mwabi, épouse et mère de famille. Et donc, au moment où se présente le programme de l'honorable député provincial, nous commencerons par une prière d'ouverture qui sera dite par le pasteur Rico Pala. S'en suivra l'oraison ici présentée par sa fille, Madi Mwabi. Nous aurons 2 personnes ont été retenues pour faire le témoignage. En nous. Amen. Amen. Par respect pour notre sœur, maman, grand-mère qui nous a quittés, par respect pour celui qui a permis, qui a pu notre maman auprès de lui, je vous demande, s'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout, parce que nous allons prier. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellence, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés et sénateurs, Messieurs les directeurs généraux et membres du CODIR de la DGPEC, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, et ma très chère famille.
frères et sœurs, Le Conseil des associations des jeunes pour le recueillement. Le Conseil des associations des jeunes pour le recueillement qui sera suivi du bureau du collectif des 750 députés provinciaux de la République démocratique du Congo. 780 députés provinciaux de la République démocratique du Congo regroupés au sein d'un collectif pour leur recueillement, mais également le dépôt de leur gerbe de fleurs devant la dépouille de Marie Moabitouma. Très bien, voilà, pour comprendre que tu comme vraiment na souka il y a bobsek ya maman na biso ani pardon Marie Moabi oyo ayebaki kotika biso ta semaine passée. Alors lelo nde ezalaki mokolo oyo to sengelaki ko accompagner libota ko accompagner bandeko nyonso po ete to kende kotika nzoto ya mama na Malita. Alors beaucoup comprendre que to komi vraiment na souka ya masolo na biso oyo toyaki ko accompagner libota mobimba afin que bakende kotika mama na Lilita. Alors awa toza déjà na suka ya 51 bandeko ba se diriger na esika wapi o bakoleka na parti politique oyo mama azalaki ya ACP et na simala yango bakokende na cimetière ya Nécropole. Alors pona biso club original pecha maloba officiel de awa toko sukisa na reportage na biso. Alors ngai na bino tokutani prochainement toujours la même chaîne, vous s'abonner et belé. Merci na bande connaissance accompagner biso pour que récite ezala na kati ya activité oyo topé na kati ya bobsek oyo ya mama Marie Moabi o atiki biso na mokolo ya lelo. Mais comme rappel to ko talisa ke mama Marie Moabi azalaki bongo directrice il y a école EP Moabi pe azalaki bongo 2 fois élu comme député provincial ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ayebaki pe kotangisa bato minene ya mboka na biso lokola ba papa Wemba o ici atika biso lokola pe ba Bipolina Fulu azalaki bongo petit frère na ye. Donc tomoni ki asali mingi pona mboka na biso République démocratique du Congo. Alors ensemble club original pe chama loba officiel toko présenter kaka ba condoléances na biso na libota mobimba pe na bandeko nyonso o bayebaki mama Marie Moadi. Alors ngai na bino tokutani prochainement. Au revoir, bye. Bino mo boito landa na ebisi bino lisusu ezalaki ba image ya biso ya Kleboa original po bongo na ke toko sala makambo ebele toko sala makambo ebele Kleboa ezaka awa na kati ya parité ezape na Kisasa kuna donc avec coordinateur Gradi Mouya donc bateau balingi batala donc intégralité ya reportage wana ezali toujours na kati ya YouTube na biso bobeti et puis bokotala donc une fois de plus donc la vie elle est faite ainsi famille donc Moabi et sa sœur na biso donc Nzambe Mutu yemoka yebi à Salibo donc comme boyebi kaka la terre toujours insatiable et pour toujours bateau tozalaka na bango besoin donc ya Marie yo toyebi ke ozo pe mapenza na esika ya Nzambe donc ndenge na lobaka kaka la terre de nos aïeux vous soient douces et légères. Donc vraiment, ezali et sengo mingi na ebike donc oko vanda penza na douce quiétude de l'Éternel. Donc si koyo na lingi na yebisa bino avant to kota na sujet na biso ya lelo donc je tiens vraiment
ya kopesa bon et joyeux anniversaire na Louis Blaise Londolé LBL wana za master nanga penza ya couper tokola esika moko tolia esika moko tolala ka esika moko tozokende chike esika moko tozozonga esika moko donc azali vraiment master nanga donc niveau kuteki master elongwa c'est mon frère Louis Blaise Londolé Lonkoy LBL donc azali grand frère. Il y a Adi Londolé les célèbres, il y a Christian Londolé donc batumsu bakasa donc on entend on a petit Adi donc bon na be anga ya c'est ça bozo kansane ti Adi master nga donc master nga bozo mona Louis Blaise Londolé au tozo souhaiter bon et joyeux anniversaire Adi Londolé za master il y a Patrick Ngadi le kinangai ya musika na master na bango Chichi petit frère. Il y a président de la République, ndé bando tanga na flamboyant, ba la taba kaki na bango, biso tozo ozo bango na chik. Donc Louis Blaise Londolé masananga donc yé peza so da bando beta masolo to sala na donc boko seko boni biso yo moko bona beta no donc muketo ndo lia so ba servir biso au lieu to tchale mzusu ma desu na se pondu na se to tchaka siko pondu za likolo to tchaka siko na se loso likolo. Donc so to lia bo mo na nezike tozo lia ka loso pambe plutôt bande scrabble esika moko lelo bon akoma danger akoma robeta na Kofi Scrabble bango mengana bango donc bazana niveau assez ngaso na zu bango na lia bango na Kofi Olomide na kopesa bango donc 100 points en avance na lia bango na za Scrabble ya haut niveau donc Louis Blaise Londolé masanga lonkoi. Merci donc Nzamba abombi biso talaka ba h to komi na ba koko donc Nzamba zo batela biso Louis Blaise Londolé LBL Wumela Masananga donc to marqué premier pause na biso publicitaire bobi kaka gigiling.com yangonde ezali makambo mikolo ezali plateforme ya échange de services ya ba congolais nyo surtout au kotikuna au teka biloko na moins cher au somba biloko et puis ceux entrepreneurs aux ba makambo na yo baninga mususu pe bako découvrir yo donc vraiment ils allaient pour la congolais ils allaient na makambo et belé vous appelez ba cadeau kuna to sengika na bino bo s'inscrire bo se connecter na gigiling.com et puis bo ebika ke Kodia Simon ils allaient société oyo vraiment il y a banamboka Kodia Simon ils allaient donc il y a ba diaspora ba witi awa parce que bana na biso batangaka awa bazoka ba professeur moko o mundela zo salawa donc yope Congolais soko tangia okoki kokende ko sa na mboka na biso. Donc bana wana baza na souci ya diaspora donc bati bandaku ya crédit au koti na ndako obandi ko futa crédit ndenge za na poto mais en attendant donc ba te belé ba bandoko le la to za na besoin biso kaka to zo mabele na biso to sala. Donc Kodia Simon ayo que la kaka diaspora ayo que la batunyo so yangana qui dans les 30 octobre donc offre mot spécial à rentrer donc au Sombi Mabele na yo à partir à $2500 yo au sali et lokonyo surtout au lingi donc to éviter Kodia Simon muto comme propriétaire ya bandaku na ba norme internationale te na kisasa lobakaka yemoko donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge, tu pesa appartement na kati ya poto, solution monani, ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement, osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement, ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Bisanga balobi bonne nouvelle ye surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botuna nganini yo lingaka kosoma biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi okoma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link okomona yo moko makambo etikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille biloko o etikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. De retour sur le plateau, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Après ces deux bandes annonces relatives à nos partenaires, donc gigilink.com et Codiasimo, vous êtes sur Kleboa Original, émission 5 minutes avec César Ngadi. Sikoyo, nalingi na lagisabino parce que bato bazaka na Congo, bato yo bazalaka mitema mabe, soki likambo moko esalami, donc il faut ba sepela makambo mabe, donc bango ba véhiculer kaka makambo mabe. Donc ndanga yanga na beta sete na bi faut congolais azala na chauvinisme, azala chauvinette ba français ndenge ba mikumisaka ezala question mi mais congolais soki likambo mabe azo sepela likambo mabe apanza yango ya lukuta. Tout celui que la sebino dernièrement to monaki donc essence
et comme qui moi passi ba véhicule les sala ba mulongo mais ezali lokomoko mondial en Afrique mobimba depuis ba guerre aux homona ya Poutine azo côté la Ukraine donc et komi masolo et komi mobulu na mokili mobimbezaka na Congo te mais bato baloba ki tourna zo la sabino exemple awa biso na France tozana pénurie ya carburant et yesu ko compliqué net ba français bazaka bato mutu pasi bato siko place essence ya kabati ba bombi po ba memango na ba station bato wana siko ba koti sous grève donc comme fita kani moko ya ko sakana te nazali ko lakisa bino donc ndeko na biso place azali journaliste na Kisasa kuna azali na kanisi azali awa na France donc toujours lakisa bino botala ndengi donc comme penza système à Kadhafi oya Kisasa donc limba penza yeke moko bombi na babido ozotiapwa bomona ke makambu ya essence ezaka na Congo te ezali partout dans le monde. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Voilà, très cher frère Bande Konanga ya Congo. Awa toza na France. Bozomona milongo ba mituka nyonso yo. Depuis lobi na poka, lelo toza samedi. Tozali samedi le 8 octobre. Depuis lobby na pokwawa carburant eza matatawa ngai moko kutu na mulongo ba mituko ozomona oyo na wewe ozalata 127e. Donc situation eza très sérieuse. Cette crise n'épargne aucune nation du monde. Karaka mawa na bato yo bakobanda kofinga gouvernement sans que baye ba réalité. La crise elle est mondiale. Ce que moni na Kinshasa ba station etondi lisusu etomboki kowela kofinga bakonzi mboka mbangu te kota na internet tanga omoni milongo nyonso omoni bato baende koluka carburant tala ba station na kota na station bomona lelo toza samedi le 8 octobre toza na Paris ozomona donc ndenge makambo eza matatawa tala station ndenge tondi biso nyonso toye kosala mulongo atoluka nde carburant ba station misusu kutu eza ya kokangama nde ba station misusu eza nde ya kokangama tozali ko exhorter na bakonzi ya mboka ndenge babundaka mpona kozwela biso ba mesure pe ba disposition pour que tozala soulager un tout petit peu balemba te kasi tozali ko décourager ba politiciens oyo bamonaka lokola soki makamba boye komi na mboka c'est que la kisi ba autorité en mboka ba échoué. La situation elle est mondiale et en toute honnêteté et sengi na bisonyo en tant que ba congolais situation ezali très sérieuse ezali pénurie moko pays moko te ya monde eza ko échapper nako ningi bomoni ba milongo nyonso bomoni kuna en fait mituka nyonso bomoni elandani kuna eza ko zero moni batie kutu bato ba guider po bato ba kota ceux qui pompe et se vider moi et se libérer moi. Voilà, donc nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo Liboso que même si en France carburant ça devient compliqué. Donc sur le moni lobby na Kinshasa et Indi où est la refinga ba kondi mbango na uté ko somba na pompe na sombi pona essence mais na sombi lisusu 15 litres na maboko lokola Kadhafi lokola na Kisasa 5 na 10 litres ya mazout pona tia na mutuka. On n'est pas en Afrique là, on n'est pas au Congo, on est en France là. Donc, ce qu'on dit lobby et Indi, na Kisasa, ma station est tondi, où est la kofinga mbangu tendeko. Tala wa to komi ba Kadhafi na France. Situation où ils sont mondiale. Et c'est une la biso par contre toi encourager des bakondi. Bah je la biso ba mesure. Où il va permettre de soulager crise soulager biso na passion entend balobaka kota la station soit 10 litres tike la baninga ils ramassent quitté ba français lelo ba komi ko luka carburant bongo biso yango exploitation ba bloc pétrolier na biso et gazier c'est très important bon na tiana mazout poto sala ba course bino mo boito landa donc bozala na bino calme makambo ezo le ka partout mais batu ebele ba yebi na bango ba misu na ebsa bino ba sala semblant de ne pas comprendre mais ba yebi mais balingi kaka ko
ridiculiser, donc qu'on révesser nandenga mabe nandenga le kuta président nabiso de la République au lieu que ba lo bandengi vérité ezali. Et puis nazali ko lakisa bino po bomonake. Et que comme anata moko boye batu bako koka susu ko wangana makambo oya kitoko oyo président de la République a osala te. Mais batu musu bazali déjà kutu na era kanambe bando sala na ye. Donc ba bendana ba koma ko lobana bango vérité ba lingi na bango ko landa makambo afayo luté. Nazo pesa bino exemple bota mende wazaki porte parole ya gouvernement na l'ère ya kanambe. Donc a koma depuis kalaye déjà zakutu mudama yela ça comprendre mwana mboka fachi yende masolo na ola kisabino sikoyo botala bino moko parce que tu saka bino bakuluno mutu asala yango ezali kanambe mutu asala bakuluna sikoyo nazo bino kela sikala ezalaki ba misusu bazoko tanga tour par tour donc année oyo. Donc, Porto et Tangi, en Eobana, Batangi Siko, avec donc, gratuité à enseignement de base. Et ça qui n'a constitution, mais présent tout, ça là en côté. Donc, présent Fatim Moutoya au Tchango à Neve. Ça qui n'a constitution, mais Siko, pour bo Tchango, n'a qu'à masole ça là, Babandaki kokokate. Mendeye Moko Azali ko expliquer. Bino Moko Talante Azali Kondima. Donc, à l'objet pensa gratuité enseignement. Donc, Masolo, Oyo, Azo félicitango, Azo félicité le président de la République, Fatim Beton. Bino Moko Eh bien, je suis venu d'abord faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l'avenir de notre pays et porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankourou, dont je suis le doyen des députés nationaux, et particulièrement dans le territoire de l'Odja, dont je suis l'élu. Nous avons échangé à ce sujet-là. Il m'a donné un certain nombre d'informations que je vais relayer à mes électeurs à la base, et je pense qu'ils seront satisfaits parce que je leur réserve la primeur des réponses que M. le ministre a bien voulu me donner, et je pense que c'est tout à l'honneur de ce grand ministère qu'il dirige aujourd'hui, et je ne peux que vous dire toute ma satisfaction à la suite de cette rencontre que nous venons d'avoir. Si j'ai commencé par dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c'est parce qu'il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme, nous l'avons élaboré depuis plusieurs années. À l'époque où moi j'étais encore membre du gouvernement, nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain. Et chez moi, il y a des centaines de milliers d'enfants qui, sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental, seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle ou de s'apprêter à rejoindre des groupes plus ou moins marginaux, mais qui sont sur le banc de l'école, au point qu'il se pose de sérieux problèmes d'infrastructure pour encadrer, abriter ce trop-plein d'enfants, ce qui est une très bonne chose pour un pays comme celui-ci, qui est un pays à très grande majorité composé de jeunes et de très jeunes, voire même d'adolescents. Et donc c'est un satisfecit que je voudrais exprimer ici au ministre Tony Mwaba et à toute son équipe pour la mise en œuvre sans coup férir de ce programme que le président Tshisekedi a eu le courage d'élaborer, de mettre le pied à l'étrier, parce que ça existe dans la loi, ça existe dans la Constitution, mais jamais personne n'en a pensé à lui donner corps, comme le président l'a fait et comme lui est occupé à le réaliser concrètement dans les 26 provinces qui composent notre pays. Binomo boito landa donc ezali makambo oyo nyoso tu ekoko bongamba la morote ya mabepe ekoki kozala be mama be mingo ezozala ezali
kanambe mutatikango mais bozo tala siko mende tanga zako lo baba mutamaye est-ce que azali zoba ou bien alingi mboka na ye bozo mona bino moko donc ezali makambu yo lo bapenza ke donc to pema na diaspora ka mbongo minerval mbongo nini mais Congo eza munene 2345 000 km². Masolo tout balobi ata balobi bo eko panzana te mais bino moko bozo mona ke gâteau ya cinéma o et sauver ba famille donc bana ba koma kisoki azo kende classe te akosani akoma kuluna donc ngana zo bino cela n'engage que moi-même Mende Omananga Mende Lambert Mende azali ne sika na ye na gouvernement oyo. Parce que Mende aza mutu moko bola ta moli lelo bokomo zo Mende exam non aza mwana mboka ezali politique soka salaki na kanambe la ici te ka ko sala na fachi donc Mende déjà donc na masolo neti ya porte-parole à gouvernement Mende vraiment ngana zo lo bango cela n'engage que moi-même Mende azali ne sika na ye Mende donc soki penza zuba masolo neti penza porte-parole au gouvernement ngana ndolo bango bandakala na bandaki kolo bango bandakala donc Mende zo beta ba masolo moment ando pesa biso kanda poni parce que tango ya boa lobby donc zo mona kaka donc moi ekuto contredit yete zo peso kando bandi ko finga donc ezala ndengwa na soko za porte-parole au gouvernement défendre makambozo bazo biso défendre ezali masolo ezali etike ba pesio zo sala publicité à produit moko boy ezala ngo mabe yo lo ba ke produit na eza mabe okokumisa yango kaka parce que batindi okumisa donc Mende donc aza penza donc mutu azali na facilité koloba pe koko za la pembe a commission mwindu donc ngai penza na lubisu cela n'engage que moi-même Mende aza na place na ye na kati ya gouvernement ya président na biso Fachi Béton. Donc il n'a lingi kaka na continuer na seconde après avant tokota na masolo na biso ya lelo mama solo mususu romona batu bako lobate batu bako lobate boito mona na tili bino bomona ki Mende ndenga lobi mais batu mususu bako lobaka te masolo kitoko batu balobaka ngote 108 millions est passé na 480 millions mbongo oyo ekomi ko bomba ba réserve ekomi ko bomba na mboka na biso Alingeta lobi yango devant Jean-Marie Kassamba botala ndengi Jean-Marie Kassamba zali ko kamwa zali ko tuna liquide ou bien ce baibisi ezali liquide yazo comprendre que teke liquide ou bien cash so donc alingeta ebisi liquide ye moko azalaki ko profiter na période ya kanambe banzo zo ba mbongo boyeba ke babeta masolo bazo ba mbongo na banque du Congo kuna so na ba 5h10 matin do bazo zila bazo le compte azo kamwa ke donc ezalaki 108 millions kalebanda yo kozana ba caisse et passé na 480 millions botala ndenge Kassamba zali ko kamwa po azomona ngo donc ezali impossible bino moko bolanda na bilili. Progressivement la direction générale actuelle de CNCS a adhéré et nous a facilité la tâche et nous sommes passés de 108 millions à 480 millions de fonds de pension liquides constitués dans les banques congolaises. Du cash. Je dis bien liquide. Sans oublier au niveau de la CNCS, c'est parmi les rares exercices où cet établissement public a dégagé un résultat positif en termes... Bino moko bolandi donc makambo mususu soki ezali ya malamu il faut kondima. Mboka wana ezali ya biso soki lika malamu koka sonite ndima bomoni ba Mende babandi kondima ezali makambo mususu ya ko bomba te. Donc avant tokota na sujet na biso alelo boyebi ndenge bomona na titre ezali dossier oya Mukwege lelo pekan toko expliquer bien parce que pantu oya zozwa ezali trop glissante pour naie toko expliquer bien calmement toko pesa ye conseil mais avant toko tana sujet na biso ya lelo nazali ko yebisa bino nouvelle moko tozwaki ya malamu penzate nouvelle nécrologique donc boyebi bino moko Willy Blanchard vraiment mingi moto ayembaka ezali Blaise Boula, Willy Blanchard, en France, à Tika Gibiso, Moli Monaye, Kendaki, le dimanche 9 octobre, Toko Lingato soit plus ample information. Après, Toko Tchelabino Ango, donc vraiment, Nzambe, Ayamba, Willy Blanchard, na Esika ya Malamu. Donc, Sikoyo, Toya na dossier na biso ya lelo oyo, Tozali, Koloba sur Mukwege. Boyebi tozolanda ba polémique te. Oye komami boye na compte na Twitter, oye sali boye. Mais soki makambo ezali ko bima. Ozali ko lobelo ko tende baloba en français qui ne dit mon consent. Donc c'est que ozali ko ndima puis ndenge zoya na mbonge wana yebaka ke
ezali kokenda marka solo eloko biso tokopesa Mukwege politique ezali opération chirurgicale teke ezali opération chirurgicale te ya ba plan ba momi hein que vous en bloc opératoire aux opérer ba plan ba momi donc politique eza makambo mususu politique eza kuanga na makabo te politique ba barakanango batu Mukwege omuntu batindele biso ba minu donc linu pa ya lumumba na ba belge donc Mukwege ozo sala erreur politique bomaka batu tozali ko banga yote Mukwege yiba ke tozali ko banga yote tozali ko pesa au conseil parce que mutu nyoso tout akotia libaya nga nazo souhaiter batu tout batia libaya oyo akotia libaya yebaka ozali ko pola Mukwege ozali kolinga obebisa réputation na yo obebisa makambo oyo batu bayebeli yo okota na masolo ya politique obi politique batu ebele ba carrière sila omona ba vie moko azalaki na ye na société na ye azalaki na place azalaki na bien en tant que fonctionnaire akoti na politique a umeli te obi asaini like abimi politique e bebisaka ba masolo batu ba bebisa ba carrière na bango donc Mukwege yo yebite Mukwege okosambwa na ndengi moko ya au niveau de timbongo ya kala Mukwege ngana zo conseiller yo kokota te bazali kokosa yo bazali kokosa yo na makambo oyo Mukwege penza na yebite donc Mukwege yo lingo kota ba faire oyo obite ke ba faire oyo ezali ba faire oyo penza e lukola ka ba problème parce que Mukwege tango koti masolo wana ye to ko considérer sous neti chirurgien te au commis adversaire parce que ceux qui Mukwege biso to lingo betelo penza mais la musique to lingo changer l'esprit Mukwege obikutu yo ezaka simple to ko solo kaka Mukwege viol donc Mukwege a viola ba momi oya bandoko bongsa bango ba plan donc momi ala ba benga momi ba pesa ta bloc moko be Elias donc il y a 2,500,000 akobo to bi penza que Mukwege bandoko violer ba momi oya zo sala donc ceux qui a bongi au plan alobi ka tester plan ta la soke bongi donc to bi miselio dossier moko ko kangote mbala moko donc na prix Nobel na yo tango ko panza na parce que ko panza na danger ba déjà ba koto de to mona ka na France au moins na ba poto te ce que ba bimi solo likambo viol ba kolinga kutu te ke ba sambiso donc au réversé des choses longo donc Mukwege biso to bimi solo ka dossier Mukwege bandai ko violer ba momi o bandoko bongisa donc pour so ka bongiso après a bendi adresse na lobike pour atala so ba plein bongi fo yemo ka goûter to bimi solo plan moko Mukwege ko ndi matin parce que yo koti na masolo te vanda na makambo na yo ya nini ya chirurgie wana ndo sala chirurgien yo lingo kota na politique mais yebaka politique ezalaka kwata okwa yo tikali o leli kota tozozila yo yaka Mukwege tozozila yo bienvenue à Mukwege yaka tozakozela yo okomona politique oko regretter okomona penza ke politique ezali masolo ko sala DP et puis so penza totali bien penza qui prix Nobel en opé donc comment na ngoka neti donc totanga penza donc Mandela Nelson Mandela o azwa qui prix Nobel na 1993 totanga Sadat président oyo donc Égypte oyo azwaki prix Nobel na 1978 totanga Desmoututu oyo Afrique du Sud oyo azwaki na 1984 bon totanga pe yo Mukwege tala kaka bakombo nga na tangi pour ne citer que ces trois là donc ça peut totalement bien sûr que totalement bien ma solo on peut totalement bien donc ba prix Nobel ngo beba talaka ba kombo ndo ko boule penza donc ba tangi penza donc parce que Mukwege mo penza ba ko tourner pe na bato mususu Mukwege bato ba yebi na bango te bato yebi na bango te donc Mukwege ozo sala erreur parce que oko bebisa masolo na yo yaka na yo to boyite yaka na yo oye okoti na yo donc ezali nango na problème moko te biso to koyamba na bolamu nyoso tout mais yebaka ke Mukwege oko regretter eloko nini ozali ko sala donc tozali ko lakisa bino susu botala parce que batu balobaka bilobela bon que président de la République tango kotaki azanganda ko asala bo président de la République aza déjà mutumoko azo esprit ya papa na biso Tshisekedi azali ostentatoire te donc biloko moko neti ya ki fier wa nini et memeke na eloko moko te parce ça déjà moi na poto mona ba masola da bota la parler bandai ko vanda bozomo na parler oyo président de la République abanda ko vanda parler moko ya ba cité alo ya soka ba deux chambres kaka avanda nene ka neti mutunyo surtout mais alobaki ke ye avant longwa na masolo na ye il faut atika penza palais présidentiel ndé to mona ka Maison Blanche ndé to mona ka Élysée awa encore pe ba présidence asu bo maté mususu longwe mususu ye bo moni palais présidentiel o ezalaki côté Mobutu yambaki bali format o ezalaki déjà palais présidentiel ya Kasavubu
sikoyo batikaki yango donc président Fachi a zongisi yango na ndenga masolo ya malamu donc ekomi penza donc tala izaka elengi côté kuna nazola ki sabino botala na bilili déjà donc parce que président de la République ayambaki président Sassou Nguesso donc botala bino moko na bilili bomona ici comme ndenge komina ki toko na elengi sikoyo ekomi penza ke palais présidentiel à Liboso Oyo penza donc président de la République a zui donc vous penza ki abimi atikeli mususu donc bino moko botala elengi ya palais présidentiel ndenge zali donc vraiment ezopesa na esengo donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Invité par son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo est arrivé à Kinshasa ce samedi, en fin d'après-midi, par hélicoptère qui a atterri sur l'héliport du nouveau palais présidentiel du Mont Galema où l'attendait le maître du lieu. Une visite de travail et d'amitié au cours de laquelle les deux personnalités vont aborder plusieurs questions liées notamment à la coopération bilatérale et régionale. Liées par la géographie et par l'histoire, Kinshasa et Brazzaville ont intérêt à entretenir des relations de bon voisinage en toutes circonstances. La crise sécuritaire inhérente au mouvement des personnes fuyant les conflits interethniques à Kwamouth par le fleuve Congo et ses conséquences humanitaires sur les deux rives est l'un des sujets phares au centre du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Une autre question qui suscite la curiosité de l'opinion, c'est celle liée aux accords signés entre Kigali et Brazzaville en avril dernier, des protocoles d'accords dits d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le tête-à-tête de ce samedi va à coup sûr dissiper tout malentendu autour des rumeurs de nature à entacher des bonnes relations séculaires qui ont toujours caractérisé les deux nations sœurs. L'entretien de ce samedi fait suite aux précédentes entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. La dernière en date est celle du mois de juin dernier où les deux personnalités s'étaient vues deux fois à Oyo et à Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville sont également politiquement impliqués dans le projet de construction du pont route-rail qui va relier les deux capitales dans le but d'accélérer les échanges commerciaux entre les deux pays et d'assurer la continuité et la fluidité du transport le long du corridor maritime du bief atlantique. La question de la gestion des forêts du bassin du Congo au lendemain du pré-COP 27 organisé par Kinshasa, dont la suite est prévue dans les jours qui viennent à Sharm el-Sheikh en Égypte, concerne au plus haut point Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso. La rencontre de Kinshasa est une occasion pour les deux chefs d'État de faire le tour d'horizon d'autres questions d'intérêt commun afin de renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays voisins et leurs peuples respectifs. Visite de 24 heures à Kinshasa était qualifiée de grand enjeu. Visite d'amitié et de travail clôturée ce dimanche 9 octobre 2022. Avant de quitter le sol quinois, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été reçu au palais présidentiel de Mont Galema par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chaudes accolades entre les deux personnalités témoignent de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. En tête-à-tête, les deux chefs d'État ont échangé pendant plusieurs heures. Même si, au sortir de leur rencontre, rien n'a filtré, l'on croit savoir que cette rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la sécurité, principalement celles relatives à l'agression rwandaise dans l'Est sous couvert du M23 et la paix troublée dans le Maï-Ndombe et ses conséquences humanitaires. L'occasion était également de dissiper tout malentendu au sujet des rumeurs de nature à entamer des bonnes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Après des salutations et des petits messages d'au revoir, le président Sassou Nguesso a pris place à bord de son hélicoptère en fin de journée pour traverser les majestueux fleuves Congo et direction son pays. Bino moko bomoni wana ezali palais présent parce que tolagisi bino parce que bokoya koloba bokoya profiter mais moi bolo bezate parce que bomoni place abandaki abandi avandi donc ti aye penza palais présidentiel à libela parce que côté on eza qui toko moko ko santé bomoni pas oyamba ambassadeur so ba ko présenter ba lettre à créance bomoni ayamba na payo to wana ezali kala mobuta tseki baba biloko ba zèbre bomoni siko a moderniser ngo donc ezali vraiment
elengi moko ya kosakana te puis boboki ba rumeur batu kaka ba rumeur kaka boya général Mbala bakangi ye et pas ya fachi bazokanga nde bafakwa bazokanga bafakwa ba remise reprise au sali musala mabe balongolo général Mbala azalaki chef d'état-major bakangi yete tokolakisa bino botala général Mbala zaye moko supervisé donc ndenge koleka remise reprise yena successeur ne oyo ba nomi sikoyo donc bakangi yete bakokanga ye pona nini biso to komi na masolo donc komi civilisé ndeti awa na poto bino moko botala donc ba préparatif ndenge yemoko azali ko superviser ngo général Mbala ex chef d'état-major. À l'occasion de la cérémonie marquant la reconnaissance des grades et du commandement du chef d'état-major général. Le chef d'état-major général sortant des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a supervisé ce lundi 10 septembre 2022 devant les grands bâtiments de l'état-major général les travaux des préparatifs de la cérémonie des reconnaissances des grades et des passations des commandements à l'état-major général entre lui et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Thuo Esongesha Christian. Ces entraînements se sont déroulés en présence de plusieurs hauts gradés des FARDC, notamment les généraux-majors Ngonza, Ndourou Jacques et Chikochi Tambo Jérôme, récemment désignés respectivement aux fonctions de chef d'état-major général, adjoint en charge des opérations et renseignements et sous-chef d'état-major général en charge des opérations. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Konga Constant, a rehaussé de sa présence à ces entraînements profitant de son séjour à Kinshasa pour la remise et reprise avec le nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique, le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard. La présence du chef d'état-major général sortant, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, dans ses entraînements, dément les rumeurs et les informations véhiculées sur l'arrestation du général d'armée Mbala Moussense Célestin le dimanche dernier. Binomo bo totala bolanda ba rumeur tu parce que ba rumeur et panzana ramakas parce que internet boyebi ba réseaux sociaux ezali outil moko ya malambo mona ndenge be kolo mususu basala rango pona ko sala ba rencontre bozana eloko moko boye botindi message ya biso et comment il y a buzoba yango na lobaka soki réseaux sociaux ezalaki donc neti permis à point permis de conduire à point en France ba congolais mbele ba point si la bango na permis de conduire ba kota tout découvert parce que congolais loko asalaka na réseaux sociaux ezali donc eloko moko vraiment ezali ata na tina moko te vraiment ezali pasi na mawa na motema Congolais na yebi eloko nini penza na yebi Congolais na yebi eloko nini basala biso te Congolais ba loka biso penza na yebi te penza eloko nini basala biso to marqué deuxième pause publicitaire na biso toko banda na Paris awa boyebi ke pona kozwa ndako na kata Paris ezali pasi mais solution ils ont avec Pichu Kitenge appartement azali mwana mboka azali pas la copité ya solo mais asala na agence. Donc il y a favoriser bandi baza so jouer c'est quand favoriser bande konae parce que il a dit cité kato za na mbongo za ba papier ba opesa nda côté au mona balinga bandi buté balinga batumundu te mais Pichu Kitenge appartement azwa solution do ba numéro za na bo bengi masolo carré puis bobo sanate donc Sepela TV décodeur oyo bi décodeur ya ba mindele ba koyeba elengi ya bana mboka te décodeur we sangisi biloko nyo surtout ba congolais ba linga ka elengi nango siko yango okotika ngo na nda côté otambola yango isika nyo surtout internet ezali otiango na poche otamboli nango et puis bobo Wami Business ya sœur Nabiso donc Mireille Wanka qui azali ko sala nyo surtout pona aider ba congolais pona fret donc otibilo ko na yo par avion lingi par bateau au vandi na yo okondozi lango kaka na Kisasa et puis bobo sanate boyebi salon de coiffure oyo tolobelaka salon de coiffure na biso donc Elbinto coiffure awa na Saint-Denis na Casanova donc ezali salon moko au côté Villon Bimi Bogar salon moko pa bakati coiffe donc vraiment ba ondima keba ozana fête ozana mariage ozoken na ba salon moko apprenti azoka na TV ko kata TV na mutu na oyo changer kati kovo na ndenga ya buzoba et puis bobo sanate restaurant za moko na kati ya Paris Galaxy Mambo za pesa ba professionnel oyo liele musu ozali na liquide to payer na carte bleue donc yebaka ke na ba restaurant mususu liquide kaka parce que so la bien na banque te yo zo sala zo fonça commerce oza bien na banque te oza na interdit bancaire et aussi mbandenge donc restaurant za moko na kata Paris na porte donc de Bervilliers Galaxy Mambo donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Oui na yebisa kibino na kati ya Paris na Bervilliers awa mubimba
mbisi esalamaka kaka na galaxie mambo. Ata ukei suka ozonga na galaxie mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa. C'est la galaxie mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxie Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde babimisi yango. Tande baningeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Ok, donc de retour sur le plateau, vous êtes en direct sur Clébois Original, 5 minutes avec César Ngadi, donc les lots, vous allez kolobela dossier ya mokwege. Mais tout le monde a déjà, donc parce que toi c'est autant makamezo bima qui ne dit mot consent au yo lobi que zandengwana mokwege.
ozo sala erreur bazo kosa parce que politique to ebiso ezali bloc opératoire te ozo réparer ba plan ba momi et baby et puis siko bona boyo keba masolo ezali masolo ko sakana te donc awa na Congo ezasu masolo te ke soki andeni et comment ba ja britandela ndenge sala na démocratie ba kala bato ba ya poto kala premier ministre kala oh ya France Berogovoa ba mona ya kenda na zamba ba okuta ya se suicida donc ba ko kontiso ba masolo mo bosoko za esprit te yo moko okokoka kutute ko se retrouver que otala penza soki ozali na masolo ya solo donc mukwege donc nazo bisa yo ozo sala wana ezali médecine ongotika médecine oya na politique to biso que politique ba bomana non mukwege to ko créer événement mo to bika mukwege talaka prix Nobel viol ba TV ya mikili ndenge ba kowelela ngo prix Nobel ambala moko ba longoli yo prix Nobel ozongi mutu pamba donc bebsi carrière no to créer lo ka yoto ken musika te donc a viola ka ba momi o abongisa ba plan so ka bongisi ba plan baki numéro na yo albi pour amone comme bien il faut goûter plan donc to bimi solo masolo moko mukwego ko te kokate ko lela na muloko mboka parce que yo lingo ya na masona biso soyez le bienvenu yaka tozo zela yo mais ye bakake oyo zo lingo sala wana nzambe tatalaka ke batutu bazo boule ka batutu bazalaki baza contre Monisco na ba momi oya reparaka batamboli kuna na est balibi Monisco ekende yesuko abandai kobeta discours ndenge mususu Monisco batutu babayango basala rien mukonza Monisco alobi kutuke bango bazana ba arme oyo bako bundela M23 te oyo bakoki ko bundela M23 te yo siko mukwege ozo na ba marque mo ozo kote la Monisco bino moko bobule ya donc yango wana nazali koyokisa bino po bomona bino moko infiltration na FARDC ndenge ezali message oyo epesaki nga mawa makasi yango wana totiango comme message na chef de l'État, na président de la République Alanda, donc militaire moko, officier militaire moko, ba kangie na moment oyo ba kangaye pour rien na Goma parce que bato bazalaki ba konjinaye, bazalaki bato bazalaki ba infiltrer na compte ya Rwanda azo beta histoire boyoka ekopesa bino mawa na passe na motema yango na lelo toponaki ezala pesa na kati ya ba message ya président de la République. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Oui chérie. Nazongana expliquer yo na moi mukuse makambo yo elekaki sur le terrain. Oyebi ne ba affecta kinga wana na komi na terrain biso mbale na Colonel Lobope va affecté comme commandant 3307 régiment, Ngai commandant 3412 régiment, Ngai ndem nazaki wana nakati ya Bunagana. Pendant un mois, tobundi na ennemi aux alentours ya Bunagana zo lukaka moyen à avancer à Zwa Bunagana. To s'opposer na moyen mouké. Pas moyen ba pesa biso eza lokwa ba régimenté. Surtout ngai j'avais 235 militaires. Oh nazaki obundana bango wana. C'est inconcevable bazo benga régiment. Na kosenga mingi ko discuter mingi ke effectif eza muke. Ba eko pesa ngai autorisation na longola batnanga msumuke basalaka na état major kuna na ye na bango wana nazwa état major ezalaki na Nyamilima nazwa suba misusu bazalaki détaché na ICSN na makambo parc nazongisa bango wana. C'est une situation que j'ai trouvé comme ça. Je me suis battu ti effectif est comme il y a 291 nde nazalaki obunda nango wana. C'est très peu na terrain munene wana poto bunda na M23 frontière nyonso ya Uganda polele liboso kuna côté ya frontière ya Rwanda nde M23 zo utela Zamba Bangomba na discuter ti na Lembi pona kosenga batu jusqu'à ce que avant événement le kanaki na Bunagana po Bunagana etikala na maboko ya M23 on a une discussion na réunion
voire même général Chico Azala Kiwana, il a suivi ces discussions entre Ngaï, na commandant secteur en second chargé des opérations et des renseignements. Son problème, Aolinga Tengana Loba Kenazana Batumuke, Kenazana moyen Mouke, Kenazana munition T. Le général Chico a suivi ça. Avec Sibisoku, tout pour et comment il a Koswana, puisque moi j'ai insisté qu'il y a un moyen. Et puis je disais que les Ougandais, ils ont tendance à au côté là, M23. J'aurais affaire aux Rwandais et aux Ougandais. En fin de compte, après un mois de combat, les Rwandais là et leurs alliés de M23 ont compris notre façon de faire. Commandant secteur a gardé munitions. Sobo Sengi a Pessiminoka Mouke. A gardé en haut à quelques 30 km, c'est pas moi. Il y a ici Katozalaki, et ici l'état-major na Ruchur. Ceux qui ont attaqué munitions de avec ses gardes du corps, à Tindilem Souba garde du corps ou bien à Yépé Moko pour nous ravitailler moi Mouké Kaka. Même carburant a un problème. Une mauvaise stratégie quant à ce qui concerne d'abord la logistique. L'ennemi a compris cela. Aiko sa nini mukolo yo tozalaki na bitumba na suka aiko katanzela. Il nous a coupé la communication avec le commandant secteur qui était à Ruchuru. Il est venu jusqu'à Tchenguerero, un peu plus proche, mais l'ennemi a Katibiso entre Bunagana et Tchenguerero, le commandant secteur Azalaki. Et il commençait à encercler Bunagana. Il nous a malmenés. Avec une force et à Sika, unité spéciale. Tandis que nous, on n'avait pas assez de force. Attaquer côté unité, à colonel Lobo Ezali, et ce qu'on va faire après Médis. Alors nous étions isolés. Derrière nous, la frontière avec l'Ouganda, l'ennemi avance de partout de devant et à Kanginzela. Vers le soir, on a commencé à réclamer les munitions. Les commandants ne pouvaient plus nous ravitailler. Et comme il y a Makasi, il y a tout nabiso bon, attention il y a une munition en fait c'est la munition en Zélani. En fait de compte, il nous a donné l'ordre de quitter Bunagana puisqu'on n'avait pas de munitions et il a dit il voudrait pas que l'unité ait retrouvé na Ouganda. Tout le Ngwa et si kawana mais tout le la zamba tout le kanzela odusola tout bima na Tchenguerero. Voilà ce que nous avons fait. Artillerie, un peu lourd et on kotaki na Ouganda, na Mituka. Biso, on a débordé, on n'a rien laissé à Bunagana, sauf les corps de nos hommes qui sont morts la nuit là et les blessés qui devaient aller aussi en Ouganda. Comme il a Tchenguerero, là-bas 11h le lendemain, le commandant secteur nous a reçus, nous a donné des munitions. Tozago Senga, il y a des bombes, il y a des lance-roquettes, et c'est là qui complètement. Il y a aussi Bisotomi organisé. Wana, na colonel Luamba qui était commandant sur place là à Tchenguerero. Abinon, Bisoto collaboré avec le colonel Luamba Wana. Tosengi Toto Sololana ya Boya Lobi. Bisoto Solaka na colonel Luamba qui était commandant Axe Wana. Et puis ainsi nous sommes restés là. Donc nous avons quitté Bunagana sur ordre et tout était bien sans laisser quoi que ce soit. Alors, le même jour, après avoir déployé les hommes pour défendre Bunagana, et pour défendre plutôt Tchenguerero, le colonel Luamba va nous piéger. Il va nous appeler pour nous dire que l'ennemi est en train de déborder pour sortir derrière nous vers le pont Rwanguba. Nous devons y aller pour voir, comme nous avons déjà placé les hommes,
Partons seulement avec nos gardes-corps pour voir par où l'ennemi va sortir. Nous sommes partis avec lui ensemble, moi, lui, colonel Lobo, les seconds du colonel Lobo, SD du colonel Lobo, S3 du colonel Lobo, son S2 adjoint, avec d'autres hommes là. Donc il y a une légion de témoins là. En cours de route, il va se dire que non, il doit rentrer derrière nous là, puisque la MONUSCO est là-bas. La MONUSCO l'a appelé pour qu'il rencontre un responsable de la MONUSCO. Alors il va nous suivre. Bisoto continue vers le pont Rwanguba. Lui va nous rejoindre. Nous sommes allés, moi je suis allé à Contre-Cœur, je dirais aux autres, mais comment lui peut nous appeler Mogazon dans la cime. Nous sommes arrivés à quelques mètres, à une centaine de mètres du pont Rwanguba. Moi j'ai dit aux autres, on l'attend ici. C'est lui qui va nous indiquer, il va nous montrer le terrain. Pendant qu'on l'attendait, on appelle, oh non, je suis empêché, je suis en train de causer avec ces gens. Directement, on va nous appeler par les chefs pour nous dire, mais comment la MONUSCO dit que vous avez fui? Nous avons dit fuir pour aller où? Nous sommes sur le terrain, nous sommes vers le pont Rwanguba pour voir comment mettre l'embuscade, puisque nous sommes informés par le colonel Wamba que l'ennemi va déborder pour nous couper ici au pont Rwanguba. Le chef dit non, il n'est pas content de ces rapports-là, il faut qu'on rentre là où sont nos hommes. Et puis on était déjà en train de rentrer puisqu'on avait traîné là sans que lui n'arrive. Nous sommes rentrés. Entre-temps, les autorités commençaient à nous appeler, on nous dit, tout ça la MONUSCO dit que vous fuyez sur le terrain. On dit non, nous on est sur le terrain et d'ailleurs nous sommes en train de rentrer auprès de nos hommes. C'est le colonel Luamba, commandant 34-10, qui nous a demandé de venir avec lui, mais il s'est dérobé, il nous a laissés sur le terrain, il a dit qu'il est allé parler avec la MONUSCO qu'il a appelé. Nous sommes rentrés. Le lendemain, nous avons passé la nuit avec les hommes. Le matin, nous verrons les seconds du secteur venir nous dire que nous sommes appelés en consultation à Goma. Mais pourquoi? Oh non, allez-y, c'est l'autorité qui vous appelle, allez, vous allez voir même les gouverneurs. En rentrant avec des gardes-corps chacun, moi et Lobo, on va arriver à Rutshuru, là où il y avait le commandant secteur lui-même. Moi, je vais lui poser la question, mon général, pourquoi on nous appelle en consultation? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, oh non, moi, je n'ai rien à vous reprocher, mais on nous appelle là-bas, allez-y, vous voyez, même il y a eu un petit problème là, comme il y a eu un petit problème de retrait de nos troupes, à Bunagana, on va seulement nous poser des questions, vous allez d'abord là-bas, mais je n'ai pas vraiment à vous reprocher. C'est comme ça que nous sommes partis jusqu'à Goma. À Goma, on commence à nous poser des questions, non, et on nous dit que vous avez fui, tout ça. Le commandant région même nous dit que non, moi j'ai suivi ce qui s'est passé sur le terrain, je n'ai rien à vous reprocher. Mais voilà, on commence à me faire la pression, disant que moi je suis votre complice, on doit vous attendre sur PV pour que moi je montre ces PV-là aux autorités. Quand on nous attend sur PV, on nous informe que vous êtes en état d'arrestation. De là, à l'auditorat, aller à l'auditorat, on amène un véhicule pour nous amener à l'auditorat. De l'auditorat, directement aller en prison. L'auditorat nous fait, nous mappe pour la prison. Et puis, après quelques jours, et aussi de l'auditorat, un magistrat va venir nous écouter. Quand on nous a écoutés au niveau de la région militaire, on a commencé à fabriquer des choses. On nous raconte que Lobo a même détourné l'argent là-bas qu'on lui avait donné et tout ça. C'est une histoire fausse. Et on nous dit que vous avez abandonné des troupes. Où? Oh non, à Bunagana. Comment ça? Nous avons toujours été avec les troupes. Nous avons risqué la mort chaque jour ici.
Moi, je suis entré 2 fois dans des embuscades. Mes gardes-corps sont morts. Même avec Elobo, on a abandonné les troupes. Quel jour? Les troupes que j'ai ramenées à Tchenguerero quand j'ai reçu l'ordre. Et je l'ai fait tactiquement, de façon militaire. Qu'est-ce qu'on me reproche? À quel jour moi j'ai abandonné les troupes? Voilà. En fait de compte, non, c'est une lâcheté de votre part, l'infraction de lâcheté, l'infraction de quoi ça, d'abandon des troupes, et puis avec des détournements des deniers publics. Mais quand le magistrat nous a écoutés, lui aussi était franchement étonné. Son problème, il doit vérifier. Vérifier puisqu'on leur a dit que nous avons cédé les matériels à l'ennemi M23. Effectivement, l'ennemi M23 se retrouve avec les matériels de FARDC, véhicules, armements, tout ça. Mais il a pris ça à Tchenguerero quand nous n'étions pas là. Puisque Mukolo va na consultation, Lobby Nango, l'ennemi a attaqué. Il y a eu beaucoup de morts à notre absence. Il y a eu beaucoup de morts. Un commandant régiment même est blessé au ventre. Ils ont abandonné des véhicules là. Pas de véhicules de mon unité, des véhicules des autres unités qui étaient là, l'unité des commandos. Le colonel Luamba a abandonné son véhicule, on a brûlé ça aussi sur place là. Des choses comme ça. Et le matériel est parti entre les mains, des serrés partis entre les mains de quoi? Des M23 et leurs alliés rwandais consorts. Voilà, on nous pose aussi des questions sur ça. On dit non, mais nous on n'était pas là. On nous a pris, nous avons laissé nos troupes déployer en entendant l'ennemi. On nous a enlevés de là pour nous renvoyer derrière où on nous a directement arrêtés. Nous ne pouvons pas répondre de ce qui s'est passé derrière nous. Qu'on pose la question par exemple à Luamba, qui est commandant axe là où nous sommes arrivés, c'est à lui. D'ailleurs c'est son véhicule qu'on a brûlé, c'est le véhicule des commandos ou de qui là qu'on a pris là-bas. Voilà, c'était comme ça. Et à ce moment, nous sommes à la prison à Goma. On convoque Luamba pour qu'il vienne. Luamba est parti de là. Il est maintenant à Salamabila. Il avait déjà dit aux gens que lui, si on l'appelle, il ne viendra pas. Il a réussi sa mission de nous piéger déjà là-bas. Qu'il a envoyé, qu'il lui a dit de nous piéger. C'est à lui de répondre. Il ne va pas venir. On le convoque, il ne vient pas. Mais entre-temps, nous sommes en prison. On a convoqué aussi d'autres officiers qui étaient des témoins là. Mais il paraît qu'à la région, on a refusé de rappeler ces officiers pour les envoyer à l'auditorat. Donc l'injustice est là. Nous, on est en prison, injustement, accusés injustement. Les autres ne vont pas venir. Même ici à l'auditorat, on commence à envisager déjà de nous donner une liberté provisoire. Nous devons payer tout ça. Vous savez comment on n'a même pas l'argent. Mais ils se disent il faut qu'ils écoutent Luambala, puisque c'est lui le metteur en scène dans cette histoire où on nous accuse. Et puis c'est à lui de leur expliquer, puisqu'on croyait que le véhicule que le M23 a récupéré, c'est mon véhicule à moi. Non, moi mon véhicule est là. Les M23 n'ont pas pris mon véhicule. Ils n'ont pas pris le matériel chez moi. Voilà comment les problèmes se présentent. Ils cherchent à cacher la vérité. Ils voulaient même nous tuer sur le terrain. Si nous étions arrivés au pont où Luamba nous avait envoyé, on allait tirer sur nous, ça allait créer un problème. Des gens allaient mourir et c'est nous qui étions vraiment visés pour que nous disparaissions et que les Kambouango, et si la bombe le bakeno, le commandant Nande Bache Mobulu, et Bakimaki na Bunagana, et Bayako Kimasusu na Tchenguerero, et on a Basodam Sou, Abeti Bango Masasi, et tout ça. Voilà là où nous en sommes. Nous qui travaillons toujours au Yebingaï, avec toute la volonté du monde,
chez les ADF, là, j'ai bien travaillé. Quand on nous a envoyé au Kasaï, nous avons très bien travaillé. J'arrive ici, bateau Bazoluka, va détruire Ngai. Ce qu'ils ont mis là comme infraction, ils vont détruire Mout, va condamner à mort, va condamner à perpétuité. Pendant qu'il n'a rien fait de mal. Je n'ai fait que servir mon pays avec tout patriotisme. Et même, ils ont commis des bêtises et ils m'ont demandé de quitter Bunagana. Je ne devais pas refuser un ordre qui était donné comme cela, avec une justification. Nous n'avons plus de munitions, nous ne pouvons pas nous battre dans Mabanga, tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Nous vivons cette injustice-là, tout le monde s'étonne, tout le monde regrette sur notre compte, moi et le colonel Lobo. C'est ce que je voulais t'expliquer. Merci. Robino Moboto Landa, donc pour boyeba ki makambo ya guerre esto parce que batebele bakansango ezali seki. Ezali seki te bino moko bomoni. Ezali seki te donc ba gradé o penza likolo donc bango moko bazo sala ba masolo ke bazali na bango en connivence na ba Rwandais donc bazo sala ke azo pesa ba ordre oyo ya mabe yango bomoni ke président de la République tangazo sala réforme na kati ya FARDC ezali jeté pona ko longola ba brebis galaises nyo surtout wana donc longola bateau nyo surtout ya mitema o ya mabe ba ndoki ya Congo ba longa na kati ya armée parce que ezali masolo kutu ya ko kende musika te nazo ko yebisa bino na yebisi bino sujet na biso lelo bomoni mukwege soto bulele penza bien donc bazo préparer ezaki déjà net babando préparer bandakala donc peso to tale pe bien ba musu pe bon to ko kota douti na prix Nobel ngo mais to ndimi kaka mais mukwege donc bazali ko préparer mais mukwege mais mindele bazo koso mindele mutu baza simana o baza ko kosa yo parce que makambo yo komona donc ko kangote et puis ngana lo bara pourquoi Congolais alingi muninga na ete nazoloba na répétance muluba oyo azali contre Fachi aza sorodion aza donc un muluba il faut aza déjà donc mutu Fachi il faut a soutenir ndeko na ye muluba ezali automatiquement ezali donc naturel azala derrière Fachi ngatangu président Kasavubu premier président ya Congo Kasavubu azali mu Congolais automatiquement il faut nazala pour ye. Il faut nous appuyer, mais yo muluba ndekono muluba bo souffra déjà pour pouvoir. Yo zo la contre Fachi, yo zo la contre Fachi pe na makambo ezangatina. Donc bo tika makambo wana mwana mboka Fachi azali ndeko na biso, il faut to soutenir ye parce que Fachi mutu ko memamboko yo penza ne sika ozo ke. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Mukwege yo penza peuple congolais penza zo mona ke tozo ke na nzela malamu yo otika ba bloc opératoire na yo otika bloc opératoire na yo oya okota na politique yaka moko tozo zela yo yaka kota ko yoka sonité yaka penza sala déclaration net kabunda sala ki ya osena parti politique yo lobby okomona suite à makambo Mukwege oko regretter moko donc okondima ko tuté oko regretter moko donc Mukwege nakanisi okondimate parce que ozomona net na pesa exemple ba pompe funèbre ba sala raso mutakufi donc ba bombio ba sombelo ba caisse ba kokunda lelo so bato ba odaye bango za commerce bango lelo so bato bazo daite donc so bato bazo daite e ko simbate bino bozo lela bozo daye bango za fond de commerce na bango donc Mukwege soki ba momi guerre za na est souté donc il y a réparer ba plan de donc il faut guerre kaka ezala na este po ye masolo na ye ekende. Donc avant to enchaîner masolo na biso mususu boye ba ke le 29 octobre rendez-vous ezali moko na stade de Martyr. Rendez-vous ya concert du siècle ya Fally Ipupa boye benza ki a eu tout kozwa donc disque d'or certifié on a 4 fois disque d'or donc Fally Ipupa botala ka yango bomona ka congolais motema mabe. Congolais lingi muninga de botana na star neti Fally Ipupa.
Botala ndenga bandi carrière na solo longo pa Kofi afinga Kofi ta bandi ma solo ne premier album oh ba yembela ye ba betele na bandeko na ye ya quartier la te on simbi deuxième fois simba te aye bout deuxième fois simbi troisième fois simbi bandi ba featuring ba tutu ba zo seka azo sala ba featuring ezala ka boité ba tutu siko ba banda ba featuring bon moi kazaki na avance et puis mutu mo ka solo la bien. Fali Poupa Aigle, Fali Poupa za numéro 1, toute tendance confondue. Wana sananga que moi za numéro 1. Mouto za contre Fali za bien té, za mouto mabe. Fali azo pesa donc lengi na mboko. Fali petit nanga Fali. Obi ke Fali ko bomo na bilenge. A bomio na bilenge yo daye ya tikali. Bilengi o Fali pesa. Donc Fali azo sala honneur ya musique congolaise donc ya wana osenga na bino nyosu le 29 donc na stade de Martyrs. Tout est soutenu par patriotisme neti donc honorable Zaka Lobaki. Tout soutenir Fali par patriotisme parce que azali ko représenter donc mboka na biso na mokili mobimba na côté à musique. On est fier biso ba congolais d'avoir Fali Ipupa comme musicien ya mboka na biso. Vraiment tokomi na suka ya émission na biso ya lelo donc émission na biso ezalaki vraiment poto pesa. Donc attention Pilamo Sikeba donc ba mère ba Congo ba yebio ba mère na biso bandolo ba nakasipe Zoro mabia la yebio ba mère ba Congo bandolo donc attention Pilamo Sikeba mukwege ko sala regete soki yo tiki côté na mutu tu fatika na bande na yo tiko côté na médecine côté na politique yebaka politique ezala makambo na ngwa yo to okene musika te. Création mukwege violaire donc a violera ba momi o asala ka ba ma solo donc soka a sali yo a bongisio a lobi il faut goûter to bimi solo mukwege yo ko kate yo ko ka ba choc yo ko ka ba choc neti fati avant d'apprendre avant ka calme o craquer o ko craquer ba ko benda yo donc eloko no no zoana ba ko benda yo prix Nobel na yo oko tika la ka bogo regretter oza déjà trop tard donc vraiment yangwana to pesi kaka donc attention na mukwege tozo banga yo te so ngoya tozo sepela yaka to yamba yo mais tozo yebiso masolo ndenge za la konda donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na epsa rabino kake je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so tokomi na suka bobika kake donc vraiment base nde totika yango te ba remerciement na base mobimba mais avant to banda donc ba remerciement na biso ya lelo donc tozali ko bandana na ko souhaiter batu ba bon et joyeux anniversaire en direct des États-Unis d'Amérique tozali ko pesa Joe Lili Kinsala grand producteur na niveau États-Unis d'Amérique on a fêté qui anniversaire on a fêté le 11 donc Joe Lili Kinsala donc bon et joyeux anniversaire na yo to ke sikoyo na kati ya Hollande a refêté anniversaire na lobby donc Apache Wazabanga merci na nyoso tout au salara pendant 5 minutes bon et joyeux anniversaire na yo to ke siko na kati ya Suisse a refêté pe anniversaire na donc lobby donc le 12 tozali ko pesa maman na biso Lisette bon et joyeux anniversaire na yo na kati ya Suisse donc de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi donc to ke siko yo na cadre ya ba remerciement na biso ndenge boyebi to banda toujours na honorable Jean Moutala na kati ya London merci na nyoso tout au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi tu es toujours na kati ya Londres pour na repesa José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete ngana ko sarate Beloti Mavungu vrai chéri ya solo Beloti Mavungu merci na nyoso tout au salara rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Italie pour na pesa Dizolutete fumu ya Italie Dizolutete merci na nyoso tout au salara rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozali ko pesa mbote na prof Eric Kande merci na nyoso tout au salara rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Brésil na Sao Paulo pour na pesa Serge Mukendi na kati ya Brésil merci na nyoso tout au salara rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya Chartres à travers Willy Chikeba Sakul tozali ko pesa ba tutu ba vani na charte à travers yo ba mbote ebele puis Willy Chikeba Sakul merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi pe na kati ya groupe tozongi na kati ya paik pour na pesa JC Mabala masana nga ya chiki ya couper JC Mabala totanga na bango na donc Rita Bola JC Mabala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi na kati ya Paris pour na pesa Jean-Marie Chibangu
Jean-Marie Chibango, merci na ba débat no sala kanakata groupe Jean-Marie Chibango, merci à trop tikal toujours na kata pare pour ça. Fifi Filofare ya l'homme à la Mercedes. Très très propre Fifi Filofare, merci Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec ses engadi toujours na kati à Paris. Dieu de Kumbi, Masananga Dieu de Kumbi, merci Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec ses engadi. Na robo sanate Vienanga ya Marcel Massoudi, na kati gani, ya Marcel Massoudi, na kati gani, merci Nanyo Soto, ça le rapport dans 5 minutes avec ses engadi. Ba administrateur ya groupe Chai Mokenge, Chai wa balengela mon voisin. Chai Mokenge, Chai Waba Lengela, mon voisin, merci Nanyo Soto, ça le rapport 5 minutes avec ses anga. Babi Kisinga, Nakati ya Canada, merci Nanyo Soto, ça le rapport na groupe Jérimukuna, merci Nanyo Soto, au ça le rapport Nakati ya groupe. Donc, Tokomi, Nasuka Boebika Ake, Tosukisaka, na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Jamba, Dokotolo Nabiso, Tosengi Bolandake mission naye. Parlo santé, donc Jean-Paul Jamba, merci Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi, merci de l'avoir suivi. J'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous présenter la dite émission. Prochain rendez-vous dans 24 heures. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambochu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire au yuo, aux amona maïnanga, c'est vrai, au tangakana yo du ventre. Clébo!